sina banda ki yozo umela. Ouais, le bon abiso to lamba, on a essayé de la fois passée. Ezali taba basangisa na lumba lumba. Siko omondo kwa biso pe to abana kin, to lamba mo penza mboka mboka te. Mais eza penza biloko mboka na biso. On a so kata bo eza lumba lumba. Lumba lumba il faut kokata yango. So kokati yango, ovandisi yango muke na ma ya moto. Pona nini parce que ça na moi barrière goût moko boy. Donc c'est quoi il faut faire ça na ma ya moto, moi quelque temps, ma etoki o sopeli yango nde na okata boy. Après na sopela ma ya moto et fandi muke. En attendant, o eza ba épices to ça na otaba. Pona ça taba na biso, ça na biso kana besoin ndembi. O eza ndembi, céleri, matungulu, tangawisi, ail na tomate. Pona nini tangawisi? Tangawisi eza épice et puis eza remède. Eza vraiment contre cancer nyonso tangawisi. Ail oyo eza bien pour la tension. Yango ba épice c'est la ka ba épice bisa ela te. Il faut que c'est la épice o eza très na santé ya mutu. Neti ba ail eza bien pour la tension. Tangawisi ezo lutter contre cancer. Bandembi oyo ndembi d'abord et fait sa saveur le biloko ko bien que mungu apepe sa saveur mais ndembi en tout cas soko lambi na ndembi lambi bien yo moko sentir que biloko lambi eza bien ndembi en français ba benga ngo ciboulette et biso lokwa to na biso ba quinoa na lingala to be on ndembi na matungulu na oignon na tomate to na biso bleu na ba épices belete et puis il faut que épargner rabat. Ba épices belé belé ya mozo mona bato bazo so ba estomac et tout pour ba épices leke belé na biloko kolia ko eba ko lamba eza ko lamba na ba épices belé te eza ko lamba na ba épices bien cadré yo moko ebindenge ni olamba ya biloko no mais pas trop de surnaturel na biloko kolia mai na biso ya mo o eza nini lumba lumba bota nga bien de no sa na so pero ma moto mai na biso ekati. Non, c'est pas un lumba lumba. Non, fin de 5 minutes pour le mola moi barrière boumoro boy pour moi bololo moko ezalaka. Oh sikoyo eza tabana biso to lamba yango. Sikoyo tabandi ko tia ba épices oyo esengeli pona taba. Quand la femme prépare, la femme doit être séduisante même dans la cuisine. Donc je prépare, je suis en maman congolaise. Nazola mama biloko nga, qui se rit na moninga atali on le lenge nazali. Atali biloko super appétit. Bon, to bandi na ndembi. Tu moi ndembi na biso bien. Tozu matungulu OK parce que matungulu to sait la 2 fois. Ah, ezaka kotokisa kochama ite kotokisa elo musu nengina beta cete tu vois okoko zanga rap muscade ou bien tout est pour tout à ail c'est pas un problème zoka ail wana mibimba tia ail mibimba bomone no tia ail mibimba takwe kotoka monike toki ail no elembi opanzi ngo siko na lutu parce que esi elembi opanzi ngo siko na lutu. Oh, na tchaki ai na kataki po nazaki na rap muscate nazaki na eloko osela te. Botali na zuna ngatanga wi se belete na zuka mukie juste pour na kocha goût na biloko olia pe de na esa bino tanga wi se lita contre cancer. C'est très important na biloko na yo ko zan sa repli sa tanga wi cité. Ko zan sa te. Mama ko lamba na ba épices belete ozo nesa mbali maladie estomac. Lama na ba épices naturelles dans masala. Sinon mon beau monde. Oh bah c'est très bien lamba. C'est bon lamba. To lamba kana biso. Parce que bon mon amélina na version cuisine. Nana ngala batu na koti na balambe lokwa ba pasi tumba. Mama leki nga mwana mukie mais na boko tinda ye. Ngamo na olamba. Kana on la tanga aussi pour soi. Il faut ça bien. Quand on essaie de même si on a na nini teliboka ya ba piste au sale ngo bien le ngolo ngo pour bien au chaka na moto bongo quand les amene bongo chaka na moto
Chama na munene na mukabomo po yango pe ekolemba. Tango ekolemba. Na bona kotia mungu ebele parce que na ba age to komi nango kolamba biloko na mungu ebele eza malamu mingi te, il faut vraiment kotala la santé. Kolamba biloko mafuta ebele mungu ebele c'est pas évident pour la santé. Eza lomba na check na maya moto. Oyo. Mamedina. En tout cas. Lomba ngo. Même ça qu'il faut tiens on a moi maya moto. Oh, kolongola moi hein Est-ce que c'est qui va la donner dans la maman? Ngana ise ba benga mama wa. Na woni ka kolamba mama. Ka po motela biso tele. Motela biso tele to kolamba. Mais bien, il faut savoir la benga maman. Bo bana. Maman pas benga papa. Bana. Parce que donc on lamba ka, ba maman ba lamba ka na papa ba lia. Au lieu de savoir la benga ba maman, ba maman peut benga ba papa. On lobi na yoti. Na lobi te bana bo benga ba mama. Ba mama bo benga ba tata. Ba tata ba mona ndenge mama menina zo lamba. Wasu ko luka na problème. Ba tata ne ba lobela nga. C'est ça. Ba papa. Oyo. Lumba na check na ma moto. O ba luba ba lamba na biso ma moto. Si ba tia on. Ouais, émission na binote, boye bit une femme à la maison. Ba tia on na ma moto boye. So tia on 21 kepo ezana na moi. Lumba na ko sote ba na moto mano na nanu na lamba lumba te. Olia me olamba te. Te na lamba na. Ni boni boye olia kaka olamba te. Koka lelo zo dala polo binga pe na lia loboko. On apprend tous les jours. Là j'apprends. Tu as raison. Là je vais apprendre comment on fait les lumba. Tu as raison. Ngala wewe ngala c'est na ko lamba. Toujours qu'il n'a c'est pour il faut que na c'est oh ezaka ba mai nyonso na okitisa awa pona koma déjà beaucoup les arabes on tout moni banda hôtel moboye mo obi epoi hôtel moboye côté nini bande gomingi to ça la passoire ya légumes hein donc esi fanda ki boye na mai siko fona pasango mai nyonso tika na se na récupérer ka légumes na ngai bon sur ce to kitana na se to banda musana biso et bandi awa mama ile awa tozo kalinga tomate na biso parce que ba épice muso na sina saki na kati ya lunga taba po na tomate ya mbuma il faut kalinga souvent tomate ya mbuma za ngai alors donc il faut kalinga avant kalingi yango na mafuta comme na saki mafuta il faut toujours koyeba tokoma banzota mikolo ntango ozolambela bato il faut tenir compte ya mafuta ya mungwa ya bakabebele yango wana yebisaki te oyo tokosala yango na sens en principe fai tosala yango na mafuta ya kini mais toza na kini kotia baculture ebele ata oke na bokoko mais okanisi mpe bato mosusu mpe bakolia mafuta mbila tozota bushongo mpona symbole me olakisaki biso tolamba na mafuta mbila nde tokotia na kati ya biloko pendant ke ezoto sikoyo totie mafuta na biso etenzwa moto totia tomate na matungulu ekalingaka bien mingi ka tokesika mosu na biso eza koza makasi yo oyo baluba biso toliaka shima shima mitala toliaka shima soko ozali bongo olami yango na fufu balia bango bien na fufu mais eza bato mosusu balia fufu te elobi te ke akolia elubo te akolia nango soki alingi alia yango na makemba ekoleka nango na loso ekoleka nango soki mpe alingi kolia yango na spaghetti ekoleka nango kaka maman tu vas béni oh là tu l'as mais Foulez le kisu le président chinois est bien président chinois Foulez le kisu les big boss les grands patrons sikoyo yenda kolia yango te yenda kutuka kovalia wana bipesa ye mbote mosika mwana chine kozwa wapi nga napesi yo mbote Foulez le kisu fule lukisu biloko nga naolamba bato mpe balete nde balamba yango kaka nga oyolia pofonalambelo usoto ye awa usoto bengisi nga na mamediani mpona napelambelo kasi te bosiko madame nani akolakise ngaka madame carmel nani olakise amona kunengo tolakise kaka po tobongisele libala ma chérie des gros bisous à ta Carmel ngazalaka cool tolakisa le bon il a dit il y a donc à ces bizarres à fléga na fois ah na moi maman donc ce qu'on va moi fois na ye
encore à ça moi on a la technique encore moi moi c'est que c'était au moins on se nomme pas on se nomme mais avoir nini parce que on est là parce que mon nom on est bien les gars qui boivent moi t'as connu la moi qui et non, c'est pas celui mais voir on a quatre on est les babys na poto exactement ça les lignes et mobile pas y je connais ça tout en pas du lamba bien au lamba c'est mon nom quoi donc au lamba je suis désolé quoi je suis fatigué hein c'est ça ni pas le mot c'est quoi mon père son nom papa ni au monde a quand même jamais papa ni tu n'as pas ça ah liba liba comment il peut me dire comment ça respecter yo il faut savoir na ba façon yo pour ça que je suis un homme vous comprenez comme le mien là mon monsieur là mon mari là les rôles dans l'ombre là l'élu de mon cœur là papa tout ça c'est pour toi c'est pour toi de yo monte dans tel cas là ça c'est quand même respect chef maman c'est mon chef c'est ton Azam Moïse na wala mona bo umwa fara alors on a beaucoup de pharaons donc il y a beaucoup de attendez à mon bal à bon ok c'est là pas ding au combat le monde ding le quoi mais c'est ni capitaine et ok là mais c'est ok là au bal de tana ina no pet il y en a ça la Silva tika munoko quand il s'agit de la mariage mais non il faut Silva pas na yo azo kuna olengela bakuru il n'a pas de on va pas les travailler chez le côté dans ça maman yo pe banda to bato so ba ko pa wa biba bino batete ko linga ba bino ko linga na Canada mo ka za na mbushima ya za na bako kwa za mapele bino ndio monsieur biso afo cacher ta bona na maman ni tu te ona côté na kosibino biso basa ma ya théâtre tous ba femme soumise doit pas se moi bien ya mo ça reçu to bali ni ba boye biso ko so ta soumission boye mutu mususo so ngo kataka msangete kataka mamu etika yanga moko mais bino siko faut bisa ka bango ke biso ndeto sepesa bino so ko balinga tikela mapita na sa musala oyo esepesa bato bino mo bomolinga ko mo no tete otumanga no bangola ni na tukarango Jérôme Aboyaki. Comment ça traité? Jérôme Bouyarobaki. Non, on met pas on met dans tomate. Mais on met pas trop. On ne va pas mettre trop pour na nini kuna. Na chaki déjà. Et puis là, tu as tomate na biso. Oh, Jérôme a filmé pour dire qu'il y a bien. Papa, c'est bien. Ça bien. Maman, tu peux venir à la télé, on est blond, on a la main. Pour la télé, on a la main. Eh, il y a ça, oui. Ah, on y a. Oh, mais n'est-ce pas la main. Melina na dino ndenga zawa. Lambaka. Maman ainsi va là. Aïe là. Biso ba faire. C'est là préciser le moko. Comment il va tout bon la biso. Ba on va le bio mais nini maman nyetu. Yo nini nini ba ko la me pa na yo fo ke de kuna ina lo ba boy. We ba ke to na Congo. Mo eza na kasi. Neti bo na maman me nga na boy ko se déplacer. Nesi maman me na mo eza boy. Malamu yo ya place nga na zali. Ko question na yebi ke bo retourna. Mais pourquoi qu'il n'est pas na été? Na ki pa na été pour moi et de qui? Et on a dit que même na samedi aya bato batala bazala des exigences mo ko na yebi bato batala biso wana barba de to sana loleng ah oyo benga na yo lamba na boy na ka fina yeti ko bakosela na monga makambo me nyaza nga ye na yepele na musa mo lendo ya yatika tiga bakosela na monga makambo ngane na za na Melina maman présidente du groupe Ainsi va la vie oh toza maman présidente Melina toza vice-présidente Bibi Sans Silva et puis directeur du marketing Caroline Petit Ikwa Botamba et toza na comité mobimba chef à répétition Azalini Kungu toza ba pasteur Matisoni Balé pasteur Guy Konzo oh mon la sara ba vendu mais c'est un grand pasteur toza pasteur JC c'est un groupe chrétien mais tolingi to la kisaba to que ça seulement c'est un groupe non tolingi bizaleli na biso et témoigner que toza ba chrétien
biso tokutaki na biso na papa kuna papa Caleb toye pe tosali groupe na biso tozo évoluer ka bien papa paza na esengo na biso amoni ke tosa musala bien lobi vraiment ça c'est ma fille c'est mes filles mes enfants donc toi na groupe tolekaka chaque mardi nazolamba mais nazoyebisa bino tolekaka chaque mardi et mercredi na Kisasa awa na chaîne Africa TV tolekaka mercredi na 21h20 rediffusion jeudi na 7h40 mais pour na bato baza à l'étranger neti bakaring bilonda Jean-Marie Kimbondo babijou kama pour na bino bolinga komona biso komitungisa te mama Jeanne voilà te braza bakozwa biso na Africa TV bango so batieka Africa TV boza mona Paris voilà otala biso na chaîne YouTube Melina Production TV Christelle Boumika madame botala biso na chaîne Melina Production TV na YouTube pour s'abonner pour ton besoin d'abonner et puis boyebini mikolo AVC zo tumisa bato makasi mais biso to na solution AVC tellement koseka okosasi na stress te AVC pe kolanda yo te oza na problème estomac te okero tension eza te biso tosisi yango nyonso na gete mais naolamba naobeta masolo naolamba tomati fe bela penza po eza ngai te mamani nde tolobaki taba na biso ndenge eza wana tozali nanu mpenza teke bela juste boye allez ozwi sauce otie mélanger osopa mafuta nyonso te oyo osopi mpo okalingaki na mafuta nyonso ifo osopa kasi c'est pas une obligation il faut toujours faire attention kota mafuta kota mungwa maman Eliane oui si biso terminé non toujours renfermer maladie ebele otie boye jusque là non natiaki mai te na taba natiaki no mai etukaka ya alors on va mélange nyonso olumba ya biso totiaki na mai ya moto voilà ochango ça dépend elakisika te que il faut kotia lumba ebele non bosenga bato oyo basenga inga lumba mama Eliane asenga inga lumba ebele po alingango makasi wana na mélanger mama Eliane nakozwa kopo te nazwa mwa mai bien sûr naesaki bino baai na biso ndenge eza kaka mibimba mais kopresente biloko na baai ya mibimba te so konika yango soki ebeli konika ok merci amema yango moke boye nazwa ya moto eza nazotia na calcul makambo nyonso naosala yango na calcul ko oyo eza kasai kasai donc là déjà mungwa il faut plus ajouter c'est bon pour la mungwa natia mpenza tomate ebele te en principe mpa ya biso boye batiaka ata tomate ya mbuma moko donc egarde mpenzaki vert nango wana ya kasai mais je te dis que biso awa moderniser quoi tomoderniser mwa mokie mwa mafuta mpo ebela bien sikoyo mafuta na biso ya mbila mpona kolakisa kaka symbole symbole oyo eza kaka symbole mpo balamba yango nde na mafuta mbila botie biloko nyonso ale bozwi mafuta mbila botie likolo mais nga natieka mafuta mbila moke mpona kolakisa bato ke repas oyo elambama nde na mafuta mbila ça epuis natie mwa pilipili moke mpona odécorer pardon pilipili na kati yango te natieka mobimba mpo eza bato mosusu baliaka pilipili te mais moi goût ya pilipili esalaka mpe bien boaka ata deux etokola mwana Jérôme ya solo pesa mwana Jérôme tokola pilipili ya kokweta yeso bakotosokolaki yango nyonso tu awa eza kosokola bien
Oh, ça pour ça boliao. Dans un problème attention. Ce qui n'a lié mon attention maintenant. Et vous m'attendez. Moi ça boit sur balier. Attention. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Attention pour m'attendez à tamouké. Hein? Ngamo naza mais coach. Ma mère y a naza. Ah, coach ça. La fini qui est. Ce que nous pouvons habituer toquer tout. À côté, tu m'as fou. Donc il y a moi. Mais bon, moi, les gars, on dit à tes pauvres, on a eu un casson. Là, on va t'en appeler. Maman, il y a des gens qui vont lire. Maman, il y a des gens qui vont lire. Quand tu as mal à la main, il y a des gens qui vont lire. Maman, ici, pas là. Ce qu'on est, tu veux dire. Yaya, faut que tu checkes. Dans l'ambelé, ma foutanio sauté. Oh, Medina, l'ambelé, ma foutanio sauté. Ma fouté, qu'elle a un gambo soupe. Non. Juste servir un gars pour nos kalinga. Ni tomate, bon, on a tient, on a bu. Na biseki na biso biseki eza bilo oli o biso bantu bato Maman Eliane du service traiteur de conseil à Providence. Je suis là avec toute mon équipe. Comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, faites-moi confiance, vous ne serez pas déçus. Même si je ne peux pas vous satisfaire à 100%, mais à 98%, vous allez l'être. Je vais encore vous rappeler pourquoi je vous dis de me faire confiance. Je suis la gagnante du 4e mariage pour lune de miel en 2015. J'ai fait le concours qui passe sur TF1. J'ai remporté avec les mariés, c'était Blaise et Nathalie. Bonjour, maman peut prendre pour le mariage ensemble, c'est maman Eliane et tout. Les lots, mais vous le savez, non, Maxi Bien-être. Bien-être pour la santé. Maxi Bien-être, ils ont été dans le bureau. Ils ont aidé pour la santé dans le bureau. Ils ont aidé mini papa. Ce que mon papa a la diabète, papa a la tension, la maladie a surtout faiblesse sexuelle. Et là, maman va couper la caille, on va bien, on va dire, oh, bon, on va la zone de il faut se trouver dans le lieu sacré, dans ces plats, et pas ces plats. Faiblesse sexuelle, c'est moi qui papa a limba. Papa a sous penza, tout ça, on peut pour le papier de gauche à droite, Maxi Bien-être, maman Eliane ni tout. Maman Eliane ni tout. N'a cause Maxi Bien-être dernier. Maman Eliane ni tout. A coupé son numéro de téléphone. Il y a maman Carole Kalala. 07 82 20 12 51 pour la cause Maxi Bien-être pour la papa. Ce papa mais Maxi. Oh c'était la casse. Et puis papa, comme un fanatique à Maxi. Zoto pour lemba. Et aussi la papa comme la force.
akoma na nzoto kolongolo pilikiliki wa bokundu ba nzoto ekozala danger. Avec quoi? Avec Maxi Bien-être. biloko na biso ebeli taba na biso ya lumbalumba nde na esa bino okoki kolia yango na biloko soko oliaka fufu te mpo oyo balia yango kuma na shima nde biso baluba tobaka na shima olia yango na shima fufu soit olami yango masango manioko ou bien fufu masango bamélange na manioko soki omoni koliaka fufu te okolia yango mpe na loso soki omoni ke oliaka na loso te kolia yango mpe na kwanga to na likemba mais omeki mpe lumbalumba ya taba biloko baluba osepeso na biso baketi mamenge na bidi aboyi metala elubu na biso yango oyo opesi na mama eliani alia aoka do Melina Loboko so na mibengi dokasi eza komona naso Melina Loboko voilà bandeko boutala ngani na lobakara mama jeune na Londres mama jeune moni okimi ene seko nini okoka makambo oyo tani okimi avant okimi vraiment mama jeune na Londres Sandra na kati ya London ma gros bisous ma chérie yo ebite mama azaka à l'écoute WhatsApp kandi to message nde na bakona prendre tous les jours okoza mwasi moko ya moluba obala mbali moko ya mokongo obala mbali moko ya moswahili obala mbali moko ya muyaka obala mbali moko ya montandu obala mbali moko ya mombata oyebisi bomoni biso mikolo na biso biloko tolambelaka bapaya oyo biloko toliaka mpenza yango oyo omeki mpe kosaleni mama asaleli biso lumbalumba po etikali ver boko etikalaka boye makasi yango etikalaka moto makasi yango etikalaka boye mama alambeli biso yango na taba mama elinasi elengi moko nzambe olobi wana libisaka ye ane na boye nana rendez-vous nakoketa babokilo na ngai nakebisa bangobote pala oyos orate pala oyos mafunga letorate barate na mokala mais bon c'est la vie ainsi va la vie nena ebolame mama yeyo mwasi yeyo ebolame yoka nde steve aomela soki babenga motilu babeni donc eza biloko mo tolambela bapayekolela munzolu binoakumine bija amakubandika difu babeni eci cikolela muta wakuji ozolengo na respect binoakujilaka binu amakubandika difu mamengani ozodakali soki semeki mutu aolesanga libokilo na mutu aolesanga nzoka yo maman, aimons-nous les uns les autres, hein? Maman, tu n'es pas là, mais. Bébé, tu n'es pas là, mais tu n'es pas là, mais. Donc, les gens ont voté. Sur le pot. On est là, les gens ont voté. Maman, il y a pas de trucs qui viennent là, maman. Prochainement, tu l'as mané. Je sais pas comment tu as dit, il y a eu carrière. Ils ont deux appréciés qui t'ont beaucoup. Tu sais, quand tu as laissé, tu as beaucoup. C'est quand tu as un fou. Tant que tu as déjà bien servi. Peut être service chrétien, non? Fais pas mon année na classe, ça va ça na message. Prochainement. En toi, merci. C'est très bon. Grâce. Là, on a un beau maman. Si on a eu, là, maintenant, il faut faire mon autre. Merci, on a disposé de temps. Merci. On a négocié pour ça, le bout pour l'excès bateau. De quoi tu es capable. On a mis le loya. On a pas un bon cas. God bless you. On va vous barrer. Bye bye.